En tant qu'ami, en tant que grande sœur, qui est mon tout normal, non, c'est ma sœur. Na makamazala ki nango na famille na ye, mais na biki na bimaki zoba nzamba limbisa ngai, po na bimaki zoba ni na garda ki ye, nde komelinga ngambo. Nde komelinga problème oya comme kotambola kombo na nga par-ci par-là na bata théâtre ke non nga na kosambwisa ye. Na yo na zolinga na ko ba pendati. Na zolinga na ye asambwisa nga na likambo oya liba kosambwisela ngai. Après ce qu'on a agir. Peut-être que na lobi na nte on a zoloba na loba ndi ya likolo pona na lobi te na zanda loba. Soko lobi on a bimisa. Oh, ils a vrai, ils a fauté hein. Yé mo kazo famille na ye bandoki. Aya pa na ngai, ya na nga a aider ye. Atika kombo a grande sœur na ngai, atika kombo ya na ngai aza mosali na nzambe. Atika kombo na ye, nazalaka na ye bien, nazalaka na ye trop bien. Ngana problème té, muta lobi na ye problème eza grande sœur o ya ngai. Au moins eloko na remoni kuma kenda muta mama bien envers nga. Ngai soit des anga camarades na yo. Tango ya na nga vandi suyo a biso ke non, alingi le susuté pa na ngai. Yo sani, yo trouver ngati. Nako po akenanga pa ité. Pona ko fani senga bike yo makamo loba na ngata to fana ndako loba na nga pona intel lobanga pona intel lobanga pona intel pona intel bo mais na ko fani pona bike non nous sommes des adultes na ko fani ça te mutona bake non bijou la renta aloba na nga bo pona yo non ma bezo ou te pas Gabriel Bomamoto suma bezo te pas Irsil Bomamoto tout tika makamo ke non bo discuter nous sommes des artistes tout tika likamo ke bo suani ngana ko loba na Zidane Léon na lobi na Zidane to kutani bo master ndenge no beteki mabe. C'est comme ça, c'était un bagarre mobile. Non, moi, si faut un esprit mobile, nous avons un esprit à basité pour que ça qui va sauter belé. La mignonne, la mignonne, et très simple, pro. Merci, chers amis internautes qui nous suivent de partout. Adam Suluzolo mwana suka nzambe par rapport à l'idéologie à Made in Congo, c'est-à-dire à Koto et à Kinshasa précisément, République démocratique du Congo. Donc, il y a bien Adam Suluzolo mwana suka nzambe na kati ya www.elengiakongotv.com par rapport à Beteli à ma de tout ça là quand tu rappelles la source pour nous appeler information la source. Donc Adam Suluzolo avec Tracy Mbelenga la même magique et Glody Diasuka la mignonne de la presse internet Kali Doloté derrière la caméra ou vous appelez la prise de vue cadrage vraiment naïbi qu'il y a un sujet qui fait parler les gens ces derniers temps bana poto bana mokili mobimba bolo bela makambo yo mais Adam Suluzolo a quitté secteur pour avoir version moko boye ou peut-être bino boye bité lelo nakata www.elengiakongotv.com pour nako pese la bino par rapport ya Indusa par rapport ya jendenge ezokende na lingi vraiment to pesa bino ba précision par rapport ya dossier oyo ya ndeko na biso ya Mireille na biso auto benga 7e bagarre et puis nandeko na biso Zidane par rapport ya ba dire moko to le casse de neta ya on a yé pour nos version et qu'est-ce qui a fait que maramonga comme atina ba niveau na bato ba benga pe ba lobio 7e mais lelo quand même 7e mona o boloba ki 7e lelo na etos va esco apesa biso version moko original par rapport ya o peut-être loba ki déjà mais o boyebité to kundolanga après to yeba nini to ko sala pour na dossier oyo je suis avec l'artiste comédienne 7e bagarre na yende tozobeta li solo ya makambo oyo izolobama na minoka bato nabi ke kalolu tete déjà présenté biso Serna biso 7e bagarre artiste comédienne oyo toyo kozwa lelo na résidence na epena na ndako to beta susu bakat je les trouve aujourd'hui trop belles na kuti na pala ngaki ne prière mais na bitu vana na mukito sola parce que deso bandaki de ko lobisa mukili continuer ka ko lobisa mukili wana na bi ke vous ebele bota la biso 7e bonjour. Bonjour Adams. Tu peux en parler to kangio ngo ke no prière mais tu vana na to sola mukili par rapport ya sujet o yezo lobisa mukili mobimba impressionnant comment na biso to pe na résidence. Oui, c'est nga bien dengi boyo ko tala ngai. Mais il y a des problèmes oyo il était, c'est ça quoi. Julia Samba pendant chez Pot de Fleurs de Paris, 7e yo na bi ko gang na palette en moni et puis na micro na ngaoyo. Problème to yeli ezaka CG moko oyo zo lobisa mokili na ba page nyo sa ba Facebook bazo afficher yo
qu'est-ce qui se passe vraiment entre toi Nandeko Nayo Zidane? Bon, likambo ezalaki, mais c'est déjà passé. Likambo ezalaki wana bato pe bayebaki yango peut-être ba comprendre te bamoni oka na caméra nanga parce que opena nzamba bango yeyo ayesiku ba découvrir quand même likambo na nzambe na bango. Non, likambo ezali. Mais tellement que baninga nanga ba jojoli na bango ba master na ngai ba exil kutana ba bisinga que non c'était un bagarre bo mamoto tchana se nzambe yemoko afuta ye, nzambe yemoko azongisela ye oyo ye alobi po na yo. Le problème ngo kasi alobaki po na yo wana nde bato siko o bazwaki yote parce que bino nde bapandisango bino nde bozo benga bozo ke non c'était un bagarre eloko nini eleki entre yo na ye problème nini po ngai nazazo bate naza imbécilité nde nasoka ye na garda ke pa na ngai ozomona. En tant qu'ami, en tant que grande sœur, nazo ki mutu normal na biki non, c'est ma sœur. Na makamazala ki nango na famille na ye, mais na biki na bima ki zoba nzamba limbisa ngai, po na bima ki zoba na garda ki ye, nde komelinga ngambo. Nde komelinga problème oya comme ko tambola kombo na nga par-ci par-là, na bata théâtre ke non nga na ko sambwisa ye. Na nazo linga na ko ba pendati, nazo linga na ye asambwisa nga na likam oya lobi ko sambwisela ngai. Après ce qu'on a agir. Peut-être que on lobi na nte on azoloba na loba ndé ya likolo pona na lobi te na tanda loba soko lobi on a bimisa oh ils a vrai ils a fauté hein oh ils a vrai pona azoloba ils a vrai ngana na problème na été na dona bi sa rancune mais yende atika kombo na ngai parce que yé moka zo famille na yé bandoki aya pa na ngai ya na nga aide ye atika kombo ya grande sœur na ngai atika kombo ya na ngai aza mosali na nzambe atika kombo na ye asala vie na ye asala théâtre ya aza mosali na nzambe ya na nga tambola na nzela na ete ya na nga yebi na ye ete ngam na yaki na ye na présenter pas ya na ngai c'est mon ami to sala na théâtre tout est bona bo aider ye grande sœur a aidé alors suba aider yo moko zo tambola nzela ya malamu te. Après banige non na kenaki yo ba yo ko sambela oyipo o sambela ba ye ba zweli yo mto o yesu ki o soit disant mozana kindo kina famille na yo ba lokelo lobiko ba zweli yo hôtel ozo fana pendant 1 mois tout ça la ba réaliste tout ça ba imbécile tout ça mamna ndenga normal ba zweli bisika ko fana pendant 1 mois na ba fandi so pendant 1 mois ye na famille na ya ta mutuma ko zolanga 1 mois chambre ata futa 100 fois par jour. La roselaye ba rozwanga po ba fani 50 musine sika wana ba zuyo po ba sa lolo sam yo tambola tout droit tambola gauche droite muto mo ba monike non non il y a plus moyen na ko sala susilo mususte a changer ba vie na ye nga monike non moninga na ko tikete na zuyo to fani ensemble na ndako ale comme problème au même sa réputation na libana na batalo pang na bata quartier tout ça nous sommes des artistes il faut te baner ko gérer ba pierre na biso ba crise na biso. Il n'y a pas tout le monde qui faut comprendre que non c'est un bagage là lamba quitter c'est un bagage là quitter aussi longtemps moninga na zo bombo na ndako na ye to linganité tu vois oza mutu no do tchana na mutu na mozo maliba no zo sa ba santa ba chantage ba n'importe quoi sérieux toujours linganité toujours vivre été tant to benga na que non ma copine privée personnelle to ba ndenge nini ya ko vivre na moninga yango moi j'aime pas mutu benga nga ma copine privée personnelle so na bi ko critiquer ngo to nga ngai. Quand tu aimes quelqu'un, il faut aimer na motema no mobimba. Ndenge Jimingo, ndenge lingara mire, c'est un bagarre bo master na ye. Abi c'est un bagarre master na lela est fort. Ndenge ngape na lela est fort. C'est comme ça qu'on vit. Ba ami bazala ndenge wana. Pas que na vani bo na vivara na nina comment dirais-je na vivara na Suzy Bantu. A so na moni e bakata ye na bani ko popola. Na Suzy Bantu e pas e bakata. Non, c'est pas ça l'amour. Na so la na vie. So qui vie, so qui na moni na fana vie, so na moni nani buibui ye na bani ko popola vie pas buibui. Non, c'est pas ça l'amour. Ba vivara ndenge wana te. Mais chez nous toza bongo. Toto vivre ndenge wana. Ozo mon. Yango monta mususu nzambe azo permettre biso toto sala ba makamu mususu. Oh il fallait qu'il sala. Tu vois c'est un peu ça quoi. Mais tant que mon akinde qu'on a eu quand même à tambola qui malamuté par rapport ya ndingo lobi ke ko misaba sangwa ya kati yanda ko libanda tant que zobingende ko falo vendre ça ebisecte na yo ki boye chérie Adam Snangai nous sommes des adultes. Ozo comprendre hein? Balbi sagesse na intelligence. So zang sagesse za na intelligence. So qui sagesse na intelligence zang yango c'est koza foutu. Ngade na bano mona bi que non la fille la maman aza mayele aza intellectuel quand c'est la kana mutu non mutu muso ko za la mayele moza sageté ozo mon
Quand on vit, quand on vit ensemble, Yolande Kanyeba. Yazana Paris, ni nafana na bande konanga Yolande Tubadi Chiyoi. Na gisasa a ni nazana e petite sœur propre na ninga na sima. Ndi nafana na Yolande na biso boy. S'il y a un problème entre nous, aïe aïe aïe, tel que Moussala qui n'a pas la guinamouté, aïe aïe, tel que Bona. C'est comme ça qu'on vit. Non. Mais toi, tu l'as fait quand même, pas naïe. Oui, oh oui, oui, bien sûr. Niveau TV, c'est que vous vendez connecté. Non, tu vends écoute na moi na yégout akendara ne akena yé, mais je reste avec na moi na yé. Natika na moi na yé. Natika na moi na yé. Nazalaka na ye bien, nazalaka na trop bien. Ngana problème ité, mutalobi na ye problème za grande sœur o ngai. Au moins eloko nazo mona fima kenda muté mama bien envers nga. Ngai soit des camarades na yo. Tango ya na nga vandi suyo ayebiso ke non, alingo le sous-souté pa na ngai. Yo sani. Yo trouver ngati. O luka ngai non c'était mbaga atala mama Esther mama lobi na nga boy. To yebi na biso ba jeune biso ba théâtre ndo tozalaka na ngo ngape nazabe mwasi nazabe mutu. Ozo comprendre? Mais nabike wana za ya na ngai ya da moto na nzambe ya me mama kamnos na bonzambe ikutana na nga solo na ngai o solo na nga tenga na zalaki tenga na bimi yo na simokangi bisaka okay pata okay o tikali pe o claquer porte ça même me dit ko batake merci maman na ndenge bobomba kinga na ndako aw 11 mois yo senga ki juste 1 mois to za la bato au claquer les portes au bimo kei aussi moi non aussi bien au tamusaka moi na randa saki na maboko zo moi na akolia kindoki tendenge nini parce que tamusa moi en désordre c'est pas normal azo vine na réalité na normal vani sa vie no sérieux sangi sa bana mibali basi ba koli vani sa bango die bana ko tang sa bana yebana ko éduquer bana ngana za na problème na yete o lookinga ité mbala moko bani ko chanter ko baba n'importe quoi ba théâtre na biso ba théâtre ba nga sorte Naba okuto solo na biso te. Naba auto solo la raté. C'était mbaga nini ngona ye. Qu'est-ce qu'il y a nos problèmes nini? Tina ma tête na ba camarade na ngai ba choupe to ko panza nga sango. Donc na so batenga nos problèmes nini? C'est ko na problème nga bandakala. Titala ka tipo ba cousine na ngai. Ake tipo ba cousine na ngai avant na bara lobi ne ba n'importe quoi sur ngai. Bon yo zo kita ko benga e po tuna ba. Omoninga mabena ngezarani o suzi mataba nanga yo mabena yo polo bakati mabena ngezarani silence nanga ngasko no kibongo na garda ande silence omoni silence nanga des sa mutu kimia silence nanga nde amonika ayoki peke no 7e baga ndenga zawana ayoki makambu nyonso o ezole oyo ngana lobaki mais tellement que na tuni eti tellement que na lobine logoti nako po akena ngai paite po nako fani senga bike yo makamo lobana ngata to fana ndako lobana ngapa na intel obanga po na intel mais nako fani po na bike nous sommes des alites nako fani sa te muto na bake non bijou la rente alobaki na ngabo po na yo non po na moninga ke non e créer ka suba problème ka barando ka to bo maka to chana se po sa mna chana se dane ska okena ngati kuma le lob ane ska okena ngati ozomon. Mais tu as beau maman, tu as dit non, nous sommes des sœurs, tu as musala moko, tu as beau maman, tu as un problème exalaté. Alors, atika ndeko tanga kombo na ngana ndenge ma be. Pour ba prier na ngana osa 50 jours, atika tanga na ndenge kombo na ngana ndenge ma be. Pour nzambe na ngako mona ye. Nzambe na ngako mona ye. Le baka nga songa na salaki mabe. Songa na salaki mabe te. Nzamba komone songa na ina mawana ite o to fana biso ba na bar biso ba na terrasse to le l'ensemble nazo le na passe na yo oyo zo le ngapa na leli na yoki souci moninga lelo yo salinga boy o komo sali réputation na ngai senga nzambe bolimbi satana kuzu bat ba mona te ko tata ba nzambe limbi sanga na mabena lo ba pona mona moso mirai o na zaki na lo ba yangwana. Merci Kalidou Lotete nanga donc toyoki quand même à propos yande konabiso 7e bagarre. Moi je crois dans ça commentaire tebino bato tout à la ngala osenga kaka vraiment yaya oyebingi tozalaka vraiment à travers cette vidéo ngala osenga kaka oluka pena ser na yo bosola bo arranger puis na osenga vraiment na bato bazara pemé na bino c'est-à-dire ba prêtre ba ser ba ami ba collègue bazara pemé na bino baluka bavani sabino de façon que bosola vraiment moi ma beske ba amina msuzani ni nani Adams ba amina biso ba amina ngai disons ba amina biso parce que ngano tout salam moko ba amina biso tambo yoki likambo mutu omoni mutu ayaka liboso
na ba ndi moi c'est ça quoi moi si asali mobali mabe aye retard na ndako mobali ska ba ne lokote mobali a gardé silence au talaka bon moi c'est na qui retard ça va a où tu vas pas na église yewe ya zongi ero église bi mara 22h ça va na belo monter silence kaka ya mobali ezang 6 mois si kimia ezang 6 mois si kimia et puis 6 mois si ba biloba loba chérie kasi te tango tofanda ki na église ba moko pasteur tango siso chasuma boko ser na biso mbala moko asali bo obine za sa kimiati donc tango yoki likambo ba yebisi yo bongo c'était ma sali bongo ngap na 7e to solo bien te mettez azan de konanga collègue nanga il faut na lukai to solo la na ibano qu'est-ce qui s'est passé c'est comme ça oyo tuningai tel kameleka boleka so pas ba ndeko na ngai théâtre za bongo te na mona ngo déjà baninga musu ba théâtre ndenge salemaka na mona ngo déjà na baninga musu théâtre ndenge salemaka ozo mona mangeno oyo ana problème na oyo ozo mona ke oyo azo opelisa moto raboma moto azo opelisa moto c'est pas bien hein ngana fala na vie na ngai Lionel Katabasi apesa nga ba conseil belé il y avant na kitambo ça nga 7e te il faut vivre bonne vie faut ozala boy alo bateke non yango ngai na évitaka nde batu na évitaka comment dire ko éviter batu mais ko éviter ba problème nga kozala bien na mutu nyonso. Mama Kati Mantala depuis Paris motema ogimge Niclette Douma Yulia Samba Panache Chapeau de Fleurs de Paris Blanche Samba l'ascenseur Patricia vraiment il y a Inès Mandela la star Lopez Flore Choumé à la patronne il y a Francine Mboyo et puis Zola Koubiena 4 étoiles depuis Paris Géraldine Eswika Ririgo Galastar sans micro il y a Celle Gamangi garçon capable et puis ici le Conga tout ça na 7e baga tout ça qui est vraiment tout matin lelo 7e baga Zidane ba problème oyo nan bazuli en solution te na problème il y a Gabriel Amasa na opé Nexil Pechango kolo banine pona bango mbale pe bala problème la ndionte non Gabriel asala ki vidéo moko na Angola abina bino so ba fille théâtre mutane loko azate mutu azana loko eza Fatou Miracle nde mutazana nzambe na bino imtazana na ba moyen koleka bino vidéo wana batunye question ebongo Xil Gabriel Lobby Xil azata na pine ya veloté isali guerre Xil alandi vidéo wana atomboki asali droit de réponse ikomi bato pe bakomi ko tango ba vidéo pe komi ko yawo bato ya Gabi balobi bo bato ya mupesha balobi bo artiste comédienne que tu es mama présidente ya groupe nayo tango zo mona siko bandeko pe bazo ndongana ninge yo po ndongani lelo na ndeko Zidane pona yo sikoyo pona bandeko na po za fille théâtre o batang parmi ba fille théâtre ba na logote wana bato bakenda Chine bato liboso za ba Solange Mindondo ndenge Gabi atangi le yandaya Miraesa yo batanga ki yo pété na fille à théâtre ba na logote ba génération na ba fille à théâtre c'est un bagarre pe a fille à théâtre tango ndeko lobaki propos wana o epesi guerre lelo pona yo point de vue no pe par rapport à vidéo wana bon balobi apprécier l'homme à son époque hein Fatou Miracle la baronne que je salue azan de gona lingara mingi Irsil Pechanga c'est un ami to bandi le lote biso ka ba minene ka ndem tuzumbe mabiso ne to komoko maluka mikolo voilà nous sommes des amis to bandi le lote pour nous réunir ba série on kutungana na succès na makasi wana ici pendana bimité met bana ine théâtre à peu près nzela moko to tambola to vraiment ba ami vraiment ba ami wana ngat ba série wana succès fou wana fuite na dibaya mais to tambola to biso mbato no tambola ngai Sami Mokili vient na biso za ko encadrer biso to bono tambola na ye en tout cas na ebité na zoina na mabete babi mutana mabena za ba défaut na ye wako itu na zoina mabete na en tout cas na zoina problème ité concernant pesa ka bango mibale na pesa Irsi na pesa Fatou na pesa
Toi na makambo tu dois ici na Gabriel ah oui ici na Gabriel siko au monite que ça bien parce que Fatou na Gabriel na Irsi babanda ko solo la bataki ba ami alors Gabriel attend que Yaya achanase pour moto leki moto ate moto leki moto ande nzambe pour so lobi ke no ngana leki yo lobi yo leki ye on ngam na kindaki ba mboka liboso boy tout le monde connaît pas pays d'Afrique et quelqu'un ba Europe. Ils ont déjà des déplacements. Si on a lobby qui na Kenya, ils ont déjà des déplacements. Si on a bien na Soudan, si on a bien na Uganda, na Mboka, ils ont déjà des déplacements. Alors, n'a pas mouluba na rosa inventaire na ngaba luba, mais Gabriela Bomamoto achanase wana lekinae, ba lekinae. Ngape na za lekinae en tant que petite sœur. Il parle. Boma. Tika barankini wana za ba fertilité. To stokoli to lo ba makambo eza normal o to ko bomela ka moto pa ki ba bien poste do no tanga ba bien bongo ye moko nzambe ba bien na yeni ni ya ko tangela biso o wana eza na ngole wote to ripo ko fale lo botiki ngo pe ekena donc to tika bloko wana to ko tsa barankini zanga tina te donc to luka nde nzambe mingi po nzambe nde mutapesa ka nyonso wana to luka nde nzambe mingi poso to lobi bongo bonso bito tala banani ba sera na biso banani abano sala théâtre kala epa nani et pas nani na groupe Salongo Serre Nabiso Bali Pati oui merci pour rappeler nga Bali Pati bango pe surtout big ba la patronne peut trop bien ba pe ka ba la patronne ti les lots pour basaka kati azo rene karazo vivre kati les lots donc au monde qui donc rankino nza on a tinate tu peux croire que ndé bazo ke no na pe dossier na pena e ko ma pe ba mi ma pe na ninga justice ndenge bazo benda na entre la famille bongo justice a solo ezande nzambe soki mabezo ou te pas Gabriel Bomamoto so mabezo ou te pas Irsil Bomamoto tout tika makambo ke non bo discuter nous sommes des artistes tout tika likambo ke so bo suani ngana ko lo bana Zidane Léon na lobi na Zidane to kutani bo master ndenge no betaki mabe c'est comme ça bat bazaka ndenge wana ya monga babenga ngo c'était bagarre wana zakalo mobali non moi si faut ça un esprit mobali kat no ça un esprit basité pour ko sala ki bo soto ebele na lobi bo ina lobi pona parce que asalinga mabe salinga passe azoli ba mabe pona ngai mais to kutani yo to bunda te to vanda master chana se yo loko sala ngana se pe nango te yo ngana problème na yo so na problème na nga luka ngati ke yo lo ba pa ba c'est comme ça ba vendre ngwana batika makambo justice c'est le bel côté justice ya solo zande nzambe po soki nzamba lobinde acha justice na ye donc muta risirate mutu to ko tomber alors to tika makambo funda na ba l'état wana c'est pas bien basango ki na bisina bandenga mabe bien te parce que on sait jamais dans la vie oyebina na ko sunga ote na vie échec na vie ya mutu ba chaka point na vie ya mutu te cha virgule. Donc c'est ça quoi. On a problème on quand nous pesi conseil kuna oya bino pesi ko ozela nani a pesa bino conseil po boyo kana yo nande kona ozida. Naza na mutu pesa un conseil te. Naza na besoin mutu pesa un conseil te. Naza na besoin payer par pesa ngai par assez ngai pardon ta senga pardon na ndenge na ye. Alo baka na bato zo bana bangwana ke non. Na loba mabe po na 7e bobo mamonto bo tcha na se bo lo ba le société botika aza moninga na nga collègue na ngai. C'est tout nous, c'est tout c'est fini. Donc naza na besoin ta luka ngai po na besoin na été. Il a besoin d'un Haïti. Donc, si on a besoin de moutouté. Donc, vous comprenez. Donc, moutouté, c'est tout. Tu veux vivre dans la biche, tu as na musala. Tu as na musala. Tu as to sali misala. Babeng saki kingana, babeng saki pas zali. Surtout, je vais ye mamanga mwana. Oh, nga camarade. Tu joues za musala. Musala, tu action. Tu joues. Couper, bineme koti. Ezala kanango. En tout cas. Ouais. Merci vraiment pour na kolimbo et l'abisso vraiment cette bagarre par rapport à ba propos vraiment depuis que tozo pena temps belé te po ozo ke no pena lo sambo ngada c'est pour nga kutunde mutu na moi retard mais nabi que bato bazotala yo balandio vraiment à travers cette vidéo un message kana bato batalio et puis notre autre question moko il y a souk avant au lubana ba staff na yo Lelo théâtre de Balba qui est Koufaki, Lelo vente en ligne avec SCP Lissa. Moi, les lobaga par rapport à SCP Lissa, il y a Nana Takaza. Oui, na joué une pièce moi et barata joué ça kingai, na joué qui lesbienne, na joué qui lesbienne pièce wana, na bi qui zo cartonné,
nana takaza aza mutu na biso donc ndenge eza wana si amoni ke no musala ezali so ayebisi bakata ata ayebisi mutu nyonso oyo aza pa na ye so ayebisi ke non c'est bon c'était bagarre asala musala akosala na koya na kosala na ngai donc félicitations kaka ba courage na ba master tout oyo ba osala musala ya nana bor na biso nana za ya biso la patronne hein, la patronne moi so basse vanda taille vanda donc sentir moi donc so talivement boy o kumisi nzambe obi nzambe pambola mwana moi donc ala taille moko non donc ala taille moko donc angélique donc ba gros bisous bisous ko zali nana donc c'était un bagarre pas zali boaka lispe pa na ngai so boaki pa batumisusu boaki pa c'était un bagarre n'est-ce pas bien ndenga bien quoi obi ah bagarre za fona boaka lisu donc quand ndenge zala kaka elo nanga ba mingi pona yango wana vraiment pour na staff balandi vraiment batono vraiment de bovandi sarawana pour tout si ça na biso. Ah oui, merci vraiment en tout cas nabi que maman na ngai José Katanga azola nanga na Paris na lela effort et pas le langa mabe na bosante ba ser na ngai Diane Kayuwa Yolande Kanyeba na bosante noko na nga Adida Kese de londonienne on mesana obenga tonton chéri na lingyo ming tonton na ngai bandeko na ngai nyonso ya Edo ya Poli ki Fasima les champions ya Kaiko ya Manu bandeko na nga tout oboza na poto na lingi bino mingi bo simba ngai bo soutenir ngai bo tika ngai te moi na bino leki na bino Bianco Lukusa petit mais costaud donc bo simba ngai bo zala na nga bien en tout cas merci vraiment na portable na cœur na bosante Jérémy Boubala zala na nga kandinga pena zala na yo mutu na nga yakine masolo akati vanda donc tellement que baza ebele na bosante Kalusha Bakole cousin na nga moko propre mobali ya pembe yesoka seki mama et papa Chera Kosate yesoka seki donc canon na bosante Marlène Mulangala na bosante mwasi na ngai nabi ko ninga oh moi sina ngai Toto Jamila wana madame de la maison moi sina na bala oui qu'est-ce que nous avons lesbienne confirmons donc qu'est-ce que nous confirmer nous avons lesbienne go confirmons na ninga baje loba pena na ninga c'est grand frère na ngai oui c'est ma femme à moi na pese ba gros bisous bisika za na blaga ka po ba ninga ba yoka juste ambiance wana na linga ke mingi na linga bango nyonso mingi ba chéri na nga tout ba masa na nga tout ba sœur na nga tout ya poto ba fanatique na nga nyonso bisika bo moni que c'était bagarre lobi mabe en tout cas non c'est pas na bino mix bo bengi ngai bozo bananga bien et ça langa bien bongo ne bien ba vivana moninga na bité so na ko pesa numéro de téléphone oui en tout cas na lingi bino mingi na bosante grand frère propre o amesa na nga o azala na ngai vient na nga Chiko Mawatu donc viens donc Oumela Chiko Mawatu donc yo vraiment na portako pe na Caire mon vieux donc nim nanga c'est plus 243 89 61 31 173 plus 243 89 61 31 31 173 wana ozwa ngai moko 00243 koda mboka maya munene kilo ya Congo ngai yo babe ngai Sergio Ramos donc j'étais donc capitaine de l'équipe Sergio Ramos Talaka biso bana Real donc c'est ça quoi. Merci vraiment c'est un bagarre pour na ngonga vraiment merci ming na ndenge o yambinga na émission na yo na busante camarade nga na portaka na cœur JR et Guaké donc na portaka vraiment na cœur merci vraiment et merci encore une fois na Christelle Blanchot na pesiso merci mingi na mama Godengo ma des États-Unis bazar vraiment faut ça merci na pesaka ba comment dirais-je ba nini ba chance be na bana nyonso tout ba ça l'exet bana nyonso tout examen d'état donc nzamba na bino na bosa nité ma fille que j'aime beaucoup Nélicia Malula ba bonne chance belé Kevin Kadilou Josué Kage Kevin à l'école na bosa bino te nani Laurence Tumba Zoé Kalala yo azana perchemin na bosa lité Adèle Toubadi petite sœur propre ya Kati oh vous m'avez vraiment ma solo Chalène Toubadi charmante Toubadi maman Esther Toubadi grande sœur na bosa bino te ba gros bisous biska bozali merci vraiment
Merci vraiment la famille Mobimba, il y a 7e vraiment. Moi aussi je vous porte à cœur. Na ba fanatique na yetu na lingabino pe mingi. Je crois ba staff des alaka ya biso www.elengiakongotv.com. Toza pena na campagne auto sala vraiment ya kosunga vraiment site oyo ils osala la bino musala kitoko, c'est-à-dire so za na moi caméra, moi micro, moi t-shirt kometa kombo na yo ou pesi vraiment to kopesa ngo valeur et puis to la tango to ça toujours promotion ya ba na lancer pe appel na bande ko tout oyo bolingi to yaka vraiment to ça ba reportage na ba fête na bino ya libala, fête na bino ya mariage, fête na bino anniversaire, retrait de deuil, collation de grade, ba fête union sopena même ya église, tout ça wana vraiment équipe na biso et aussi la reportage na ngo soko bengi biso to solika ka bien to ko tchango pena wana mokilimo ba otala événement na yo. Puis sur bon pour ça ba pibé kota na ba émission de tout ça na ser na nga boye to solika ka to koti vraiment et ça bien bo garder ka ba contact na biso to zelango vraiment mingi. Merci na Irène Kidiamake c'est depuis Paris, Rite Katondi, Lubanza, Diovenanga, José de Londres, Sida Bilele, ya Charlie Maloula, hymne national. Nzambe nangai, ya José, chérie Nalela au fort. Pesa madame, ba gros bisous. Ans Luzolo, la Duchesse, na bosa ebele, na bosa binote, ya Jani, na bosa nite, ya Fioti Ngoma, na moi cinéma Mamado. En tout cas, ba gros bisous. Tarasu Mamado, et puis ça la patronne. Ozomona donc la patronne baza ebele so na moni petit nanga Samantha ye baza la patronne ozomona ye kuza la baronne Samantha la baronne Barbara la baronne donc il a changé déjà comment pour pirater trop doit changer na quoi donc na lingi bino mingi bande ko na théâtre sur ma bezali to benga na to solaka pas que ba fitilité on est dans bien vraiment ils ont bien on kitote surtout pour na biso za on kitote merci vraiment. Merci Flore Choumé à la patronne Jolvette Tsamba depuis Bordeaux. Tout sungana vraiment malolo Loris la Congoli à Amanda Feza depuis Suisse wana motema papa Abbé na pesi mbote et puis na pesi lisusu Patricia Mopunga na pesi mbote vraiment ya pembe Wivine Baptiste 3 fois la patronne na pesi mbote salon Hop depuis London Nasi Waka Yesaka Tiam ba fille à Megan na pesi mbote honorable papi Diamwana Mbote Belé finite Thierry l'artiste diaspora succès Kasongo Mobutu Mike la Duchesse je te salue ba bienvenue Kapozo Yakin Kalate Sarah Chiquita Don Béni de Chicago je te salue et puis tout vraiment bolinga biso Ormeline Luzolo oncle nanga pena Colin Luimba depuis Allemagne vraiment na pesi mbote mon oncle puis na pesi sous maman leki nanga do ma tante à moi maman Léonie Miala Malila depuis Allemagne ba mbote belé famille mobimba maman Mambewa pesi mbote maman nanga vraiment depuis France pena na pesi mbote maman nanga maman Botafatu Buka Demol yenda botanga vraiment depuis Montréal le maman Toussaint Mbala tosunga ka site oyo ekende liboso Hervé Oro Majestic Masanangai pesi mbote depuis kuna na pesi lisusu Lidingonda Balimaka mbote belé ça est fini vraiment pour aujourd'hui na pesi Miss vraiment Miss Grace Bilonda Miss Alman motema Silva Mabanga maman na Silgram mbote belé na six na émission oyo pour nous rester branché et puis abonner toujours comme étant membre et puis télécharger application Android gratuit. Merci na Kalido Lutete ya Moulayi ya temps ya propre l'homme de Dieu derrière la caméra il faut parce qu'il fait un bon travail que les autres ont besoin numéro na moi nini merci très simple la même magique oiseau là la té le manager idéal l'homme réel l'homme bien bientôt tous et la rara papa nanani Glody Diasuka la mignonne. Je vous dis merci et puis on se retrouve prochainement avec notre numéro. D'ici là, portez-vous bien et ne quittez pas notre site pour qu'on ait à la Kabilo Kilink.
Tal et l'autre yambi vraiment c'est un bagarre pour la première fois maintenant ya pour mambo lobby aozi la soukina nous silité a benga ka yaka maman eza photo lobela na ya vraiment merci et on se retrouve prochainement bye bye. Salanda tozoloko de papier elengi ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro